Bonjour, dans la sur la télévision, bonjour dans la communauté congolaise, bande konanga sport na biso, l'équipe nationale na biso lopa. Ba enseignants so basangani pona koloba bolamu na ndeko na biso Cédric Bakambo. Oyo population amona kine akataki match ndenge azaki actuellement na match te. Bande konanga yi to soutenir équipe na biso nationale parce que eza équipe moko oyo esengi soutien. Ba oyo nyonso ba beta na leopard, ba enseignants so bazali na Côte d'Ivoire pe bazali bomoko ba lancer message pour la population nyonso esika zali ba meka ko soutenir équipe ya mboka. Mutu moko te a ignorer poto me ya kolembisa ba joueur na biso te. To pesa ba courage. Boyoka ndenge baza koloba. Bande kuna ngai match eza na 90 minutes. Bakobakisa mais eloko eza wana ndeni. Eza jour oyo joueur akobeta malamu pe jour oyo joueur akobeta malamu te. Mais ma solo ezali awa bande kuna ngai ba oyo ba beta lopa bakanisi bolamu ya komona mwana mboka na bango ifale abeta batu batrahir te batu balongola ete yango ba ancien nyonso ya Léopard basali message na bango trésor loalo ba o nyonso boyebaki basali message pona encourager et kopesa bango chance pona coupe oyo bolanda na sima tozonga bandeko nanga ezali malamu. Bandeko na biso na moment où tout comme na moment kozala bomoko tozala kuma bomoko ezali kama mboka bino kaka bandeko na biso bolobaki koza ba meilleur supporter ya mboka bino bokomatya moto bino bokokokitya moto bakambo aza tobosana te na oyo asala aza mwana biso ifo tokontinue okumisa ye topesa lisusu makasi wana po asala plus na minute oyo toza tolingi te likambo ya totala na bareseau sociaux biso moko tozofinga ndeko ya biso moko nde nalobi ekomi likambo ya bomoko nde yamutu emema biso liboso bakambo on est derrière toi biso eza kaka balégende ate les anciens joueurs donc tobi baancien joueur nyonso ya mboka basportif nyonso toza nsima nao e bandeko na biso wana oyo basupporter na biso tozala nsima ya baleki na biso totika makambo wana ya kofinga eza likambo ya moma oyo ya kozala komoko bakambo wana derrière toi tolingako mingi continue kosala mosala po elo biso oza na terrain toyebi ke kopesa oyo nyonso oza nango mpona mboka bakabol toujours bien en tout cas biso légende du football congolais et vous allez biso surtout tous ces mêmes ensemble biso surtout donc européenne équipe na biso na Côte d'Ivoire dans le monde likambo bakoyebisa bino peuple congolais bato bazosoka nyonso likambo oyo elekaki oyo tokomi koyoka yango na bareseau sociaux partout mpona makambo etika mwana avanda kimia nani yango yakata penalty te na bale ebetaka nani yango yalobaki ye nde aza nde nzambe ya bapenalty totika makambo wana oyo eyaki tolekisa yango tobosana yango totia mwana ezala toujours l'espoir ke bale oyo ekobetama lobi soki aza na kati avesu bakambo oyo akataki te mais c'est en plus de ça que j'allais oublier est-ce que bakambo yango abetaki mabe abeti match nini surtout malamu mais malheureusement la chose est arrivée elle est arrivée ça arrive penalty nyonso akataka yango mais nde tozala na makambo ya kofingaka bato mpe kokitikaka bato mpona likambo tozoyali te biso surtout toya liboke tozala liboke na lobi lokola bana oyo bakobeta makambo abimi biso nyonso mpe tokokumisa ye mpo ete ye ntango mosusu mpe akobikisa biso yango wana apesi message oyo mpo makambo ya kofinga bato ezala lisusu te makambo ya kokritike bato ezala te makambo nde ezali kokumisa bana na biso balipaa nini mayo na biso merci beaucoup.
Nabola nsemi ya maloba bandeko o balobi par rapport ya équipe na biso bandeko communauté mobimba totelema mpona soutenir baéquipe na biso tala bajoueur bakomi déjà esika oyo bakobeta na Tanzanie eloko nini tokosenga bandeko na ngai par rapport ya sport na biso par rapport ya palmarès na biso esengeli topesa toujours chance na biso na bayi mboka na biso babeta malamu totika ko décourager bango ya solo découragement ezala bien te oui tokoza desine mais encouragement tina suka ya match ya lobi eza match ya suka lelo oyo baancien bapesi message mpona kolakisa ke match ezalaki facile te match ezala toujours na difficulté bandeko ebetamaka na façon nyonso nde tolobaki non ba oyo basambelaka basambela bao bakendaka na bagiriki bakiriki parce que pourquoi parce que eza bitumba ya bapays différent alors toseli oyo vidéo par rapport ya komona encouragement ya baancien oyo babeta bale bayebi méthode oyo epasaka na terrain alors biso en tant que basportif tozala wana tomeka kopesa soutien na biso à 100% na bajoueur na biso oyo bayesika bamayele oyo nyonso baye baza bajoueur babeta me bakambo mpe aza kobeta mpe na mwa expérience na ye tala bandeko ya Zambie sozu stopila mutu ya kala abeta na mazembe balongola mazembe mais confiance équipe nationale eza na ye bapesi ye bandeko nanga tala na Tanzanie oyo aza kobeta na joueur moko azobeta na aza joueur ya mazembe alongolaki ye mais aza kobeta toujours makasi pourquoi pas pe biso to encourager ba joueur na biso to limbisa ba joueur na biso te parce que eza image eza au malibanda tala Côte d'Ivoire pays organisateur ba gagné 4-0 mais biso bato bani match tout ba bi ebelete to pesa bango chance lobby ba beta match malamu esengeli mututu esika azali azwa message oyo lokola clé pour na soutenir ba léopard na biso to gagner yango parce que eza match moko oyo tokomona ke na poule na biso eza poule oyo ezalaki na mwa chance parce que Zambie ezalaki mwa muke mais ezalaki match na biso bomoni pe tobeta na Maroc kaka ndenge wana ba match na biso mais oyo tobeta na Tanzanie lobi ekozala match oyo ekosouhaite batutu bapesa courage na bango pe encouragement na bango yango tosengi bandeko na ngai totika ko démoraliser ba joueur na biso topesa bango makasi na ba prière maloba malamu na ba eloko ya malamu ba eloge bien totika bakambu abeta bal parce que oyo balancer message c'est pour vous dire que non ata lobi bomoni classement batie makambo na kati bato bosilika te parce que ba léopard bayebi qui est bakambo pe baza soutenir ye yango balancer message officiellement na batutu ba me ko partager na tina ko encourager équipe nationale na biso alors yango toye na mututu oyo alingaka léopard na biso oyo supporter léopard na biso message oyo bo partager massivement na mututu azala déjà au courant que les anciens o ba sepelisa biso ba légende na biso ya mboka na biso bazali na Côte d'Ivoire batokala oyo tomonaki lwalo azaki wana tomonaki mpe Shabani Nono aza wana bangutu bazalaki wana mpona koencourager ba jeune frère na bango oyo baza kobunda mpona honneur équipe coach aza na posa ya komona est-ce que ba congolais bayo baza ba meilleur sportif bo basoutianaka équipe na bango est-ce que ba derrière équipe bande koto me kolanda koma tokozala mpona koleka na quart de finale to na 8e de finale po esala kitoko alors na biso chanson mbemba toujours likolo mayele pe toujours fiston mayele toujours likolo ndeko na biso muso aza aweta kitoko bango toza kopesa yango chance yango oyo congolais toza parti po bolandaka toujours maloba malamu na sima tozongaka pe kana ezalaka. Bonjour, Nabalandi Nyonso ya Radio Télévision, bonjour, bandeko TikTok, bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier, bandeko trouver une poto sur la des Cambo, il y a ba promotion na communauté congolaise. Donc, tu es pour la communauté Nabiso, pour la promotion, et bien, on a eu au TKK, marchandise, na yo, Oyo Nyonso, Azana pour ça, il y a promotion. Luka biso to solo promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso yango to sengi ba congolais nyonso partout bozali oza na posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to solo promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité
tokopomouvoir biloko na otekaka baproduit na ye otekaka nzambe alola akobénir par rapport ya bandeko kolanda biso bao bapartageaka basomba produit oyo ozoteka yango toye epai ya motu nyonso aza na posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala baproduit oyo ekosunga bandeko na biso batashe ya banduta oyo ya kosunga mpona komela neti biso moko tokosala bino bapromotion mpe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto mpe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacte biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na motu nyonso acontacte biso mpo tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na ekole oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur oza na malewa na yo oza na nyonso oyo oza na mposa mpona promotion na bacongolais congolaise bao tu balanda biso ndeko contacte biso tokosalela yo promotion wana merci na ndeko nyonso akopartage merci na moto nyonso oyo akozala intéressé contacte na kati ya radi TV4 ezali TikTok na biso pe na radi télévision ezali YouTube na biso radi news TV ezali bongo page Facebook na biso merci.